lenga yamona kima na ngandako nga viole pone kasa nga viole nga tizaka mukoma mama kenda koteka na lala boye papa longola nga kaleson nga viole nga mona kima na ngandako na ebisa mama nzimani ya kote mbali ne alongola kaleson ebiso ni yo pola la ginenge ni poba ndolongola kaleson zo kate na lala ina bilamba tsa longola nga kaleson na yoki tanga longola nga kaleson na yoki ale na gangi tona ganga kanga munoka betinga akomona bongso bilamba yo katenga bite papa olongola nga kaleson ba faza ba ya lupangu papa wanganya longola ka sotena isa mama mwalinga mbala mama bengani nga ndako mbala mama bengani nga ndako no mona longwana nga mobala mama bengana ki réagissement mama no ezala ndeni mama loba eloto na ki pa fama papa biso ngabe na monitor nga bengani nga bo mwana ki na fama papa biso na kimi na ndako na ko mi fanze après ya ko comme fazer na kin poko malufu awa osalaki ba démarche ngeni tena ndo saka ki fazer na kin tika mana nga bitemasa nga kena lufu to ya lufu kama na nga wana vandi kuna aza kuna abinga kenda lufu masa to kelu lufu ndo moto futa transport to futa ba serana to futa 5,000 na remorque ndito yakabu boya na remorque na ikalu ok boko mara asko na lufu bo s'adapta nini bo ba couloir bo ibaki nini to komaka kama na nga tellement fanda déjà yimtela kisengai ala kisaki ndeni betele biso lisolo melisa na mona ngai otin foko na couloir ndeza na botem na couloir bengi mbenga obenga chéri yaka stango ya boy sur le passage comme moi bo ane pe moi 3,000 et pas fini moi 2,000 moi 1,500 bokeye 1,500 peso bokeye obeti kuma coach ala singa susu so mo benga sibi boy so mo ngam kiozo nje to toboli kapoche makidi 2,000 banda alubotele mi pepa bag simbo bandela nanu eloko wana malem alakisaka ondenge nini obosala kabato alobi nga so temi na couloir obengi chéri akande si yo lekati bengo chéri akoye passage combien no bano be moi 3,000 moi 4,000 bitana na moi 2,000 moi 1,500 to keich to kina moi zamba na kangi moi nzete na pesi simo beti posa sima aisinga masa tongo beta posa simo zimo nzete opandi kapoti chama kibi tongo epanzana okoso verselinga katu panzelinga kapoti ala bak simbo après ce que verselinga na katu panzelinga kapoti osala nini na tombogati na tombowa masa nga pe ba pesi mo luyengana so buta mi bana so mi yibi ba fazer bayana pe ba pesi mama na double ti ba bloquer mon benga po benga mo mi benga ba bloquer mon benga na abalsinga mambo mwa 10,000 tonga pe mwa 10,000 wa zaka ba tsema ke to fini mo ndam na musika na zuna cage ya ora to sala en soi ni mozawana ni mosala musalana ya ko bimara nyoso sala ko bien pona na mona na ngweza vie vito mesana to be banda 18h ti 5h liban tika boy ko banda 18h ti 5h ki fazerti biso na moyi boy ba kao diambe bele shimbo ki mungulu to mela na biso ba bombe ba ka ko obi de 18h ti tongo donc mobile à 18h tokei 19h tokei 20h tokei donc on mesani déjà à l'Irwana na mesana nango na journée on a moi 10 mbenga moi 15 au DP journée msupo ko au DT era ça dépend ba journée na mo kutana mo mbenga boya na mbongo yibie beti mbongo boyibande so mo mbenga na peso sima olongo likupe yo kuna obeta ngakuna loboko ele kana sima na okota mabona poshi na obenda mbo yo kutu sentiment na boyo kango sote sentiment za latin moto kanga bona mipende mbenga chebwe kuna zobeta njoka ina kanya na mpende bibika kuna ekota mo ekota na kanya na mipende wapi mutabwaki wabwaki pe na mipende wana kanisa salimu salamu njoka ilote na la tsawa bitidana baninga ngati baninga expliquer ngama sa ezala to so eterence kabala kisachi so efuza no bele so funga miste bala kisio yena bwena kanga na pala ngwana 17h de ana lesi na bokile mai amese vitamine
mwana koi kao ngabimi bandela 17h na lesi atonji na mese bwaka babenga mo vitamine na pese nitrili mwana koi kao alali yo mama obimi wana ukutike na mus uzonga erne na beta batu so zimo mbenga mwambonga bien to continue na chambre oka bolala na mwana yala na mbetu mbenga na sliputa mbenga pas au monde mbenga pas au monde amona. Donc voilà balandi nyoso ya rien que la vérité cameraman nanga lelo azamo moi sindi na PC ameka un peu ko zwanga image oyo. Donc voilà balandi nyoso ya rien que la vérité bo s'abonner massivement na rien que la vérité TV awa chaîne oyo balobi awa tokitaka tokendaka to sololaka tokendaka to beti li solo lelo soki olobi omeka opesa ba parents moi conseil na moi acte oyo lekela o conseil ni no opesa ba parents conseil apesa parents ndeti nga bochi mwana ngamba mbala sunzo nga mwana elingi mbali msusu okangi mwana nga swati ndoki swati muyibo bengani mwana nda kuseki libale sani ekufa na vanda suna libala anati pona mwana nga telo kwa mama yo lingi mobali alingi mwana te yo po autoriser wana fo conseil na nga ka mwana tu conseil ni lelo o lancer pona mama na bino pona mama conseil pona nzamba limbisika na koma na po kende pe me linga ki fazer ka bando banda ki fazer ba conséquences ni nokutana ona butu o so vandi obi nzambe natika ki fazer ebele bita solution neti ki fazer okutana mtu okufa bandela no bita solution rela te biso bandela no okutana mtu okufa na ki fazer muna ba espande na ndeba conséquences zaka ebele zila mtu akufa ke isiko mtu akufa nini betela biso solution les ya pena normal passage boy opesa sima bonzoka mtu dia da yake alimu ba conséquences ebele tutana ba tibele bata ba science mais esprit ka ebele bele bon esprit ka ebele bele esprit ka ebele bele. Ok, meilleur vie, non, ça coûte meilleur vie. Donc voilà, balandi nyoso ya rien que la vérité. Mutu akufa. Bete la ko oui ba neni ke oyo azam ta science oyo expliquer ça déjà mutu akufa. O tala na sima boy mutu azati oui ba neni to solo la cœur ouvert bete solo. To e ba ka rapport ba art. Mutu so kotani boy. Ana ba porte-monnaie magique. Marambo bele ka vie. En général na oyo o ekomeli na vie na oyo ezokomela opekaka so il s'agit opesa sko sous conseil na ba fi olobani na olobande tibi ba jeune fi batambola bien ba bande nyo otambo sa vie tale longa ki faze ya pese meminga ko bota mbala sundolinga na mwana ye wana kene prison na okemba fort nda ba va mona lia fona bima na prince na teka po mwana lia so na teki nzoto te mwana mwalia exact ba jeune fi batambola maili baza maili beba ndeni yo garder banzoto yo garder nzoto note na garder na tunga na ngangu na zudi ya tunga na garder ya tunga reproche 5 ans ya reproche 5 ans mais yo permite yo zo bima chaque jour te tunga pona ko bota ko bima za normal pona bima pona zo moyen de vivre ko bima normal. Ok voilà balandinyo so rien que la vérité à lobby. Il faut abima pour avoir moyen de vivre. Moi, on a besoin de moi, on a communé nani. Communé Dieu merci. Garçon to fille. Garçon. Lelo o ni tazama mobali. Soki akoli amoni mama na yazo salaka kindumba quelque part et ko sala on a ndengeni. Et ça la bien ten. Yango na osenga ba soutenir nga. Ba soutien beleka. Bon famille ya mobali na côté obotaki. Na ebi famille to kutana ki fazer akabo. Destination koni. Oui bata nde kwa mobali moko. Aebite. Na bata moko te. Ok balandi nyoso ya rien qui avait été to commis pratiquement la souka ya émission na biso. Vous s'abonner massivement, vous partagez ka, vous likez ka. Nous faisons ces émissions pour nous faire comprendre, nous faire voir comment est-ce que batu bazo souffrir na République démocratique du Congo et zaka uniquement la capitale te omoni bino mona frontière awa to sololi nande kwa mwasi azana mwana na ya bébé awa sololi à cœur ouvert a expliquer eloko nini etinda epo a bima libanda po asala
musala oyo ye asalaka. Donc quant à moi je vous dis déjà beau s'abonner, beau partager.